Ama éternel na commission Zanzambe. Hello, bonjour les abats. Kumama netolama. Ozanzambe na nguya. Papa yoka kolela mama moko pona bana na ye. Papa yoka kolela papa moko pona banu ya ye. Ozanzambe moto pambola kubota. Ozanzambe éternel na commission Zanzambe. Kumama netolama. Ozanzambe na nguya. Papa yoka kolela mama moko pona bana na ye. Papa yoka kolela papa moko pona banu ya ye. Ozanzambe moto pambola kubota. Ozanzambe éternel. C'est les frères de la jeunesse Bostra. Une petite vidéo pour vous inviter à tous de venir signer une pétition qui est disponible en ligne. On veut tous que notre papa Charles puisse prêcher pour les 40 jours de jeûne et prière. C'est pourquoi je vous invite tous les jeunes de Sambela. Bien aimé Oyebi, nous avons ce conseil de Sambela. Quand quelqu'un marié, nous avons marié, nous avons encouragé fornication et impudicité. Quand nous avons marié bien aimé, na kati ya libala ceux qui moi c'est mbal ba soigner ou bien bazana incompréhension parce que baza bato ba cause en incompréhension mais nazolo baboye ne donnez pas accès au diable hein? C'est-à-dire que mutu moko tazora lokola sexe c'est comme une monnaie d'échange. Donc ceux qui nazana kanda pour l'accès kanda, il faut na priver mobile nanga sexe, il faut na priver moi nanga sexe. Bien aimé, ezaba biloko parfois muta kanzaka sala na kanda. Or quand l'autorité maléfique o abala moi si ou a s'opposer na libala wana, a kota na libala sala biloko wana, a séparer binonde wana pour pousser mobile azana nzambete, sur azana nzambete pousser à kende libanda. Eh bien aimé, biloko waneza biloko oyo, nous devons revérifier ça en tant que banana nzambe. Bien aimé makambo tiki chambre, yo papa boyokola na salon, biloko waneza biloko yaba toyo, bazana no maturité. Ou bien maman tiki chambre kola na salon poza na kanda, tiki papa yemoko, eza biloko batu bazana no maturité. Parce que bien aimé libala, eza pona bato bazana maturité. Voilà. Donc biloko wana bien aimé, Ezabiloko oyo, évitons cela. Parfois, nous sommes quand ça sali yango parce qu'il y a un kananzo kande, ils ont bénéficié na autorité o yazarana na domination likola libala motomoko. Bien aimé photo bonde langana yo pour être makambwana ezwa fin na banda kona biso. Tolingi peto za na ba foyer moko o ezali ke foyer ezana kimia. Kimia ya semblant libanda te. Kimia penza ya ndaku nona ndaku ke kimia bino moko bike tozana kimia. Bien aimé dans le but que ce kimia ezali que incompréhension non esika bat bazali incompréhension ezalaka incompréhension pe sila mbala moko bo se comprendre facilement parce que boza bana nzambe mais bien aimé na lingi to zalaka ba couple ezalaka ba semblant el banda te ça dit na kati ndaku bat bazana ba bien te libanda tout ça semblant te bien aimé wana couple eza comme nyokola yango moko il faut que luka solution esika olikambwana ezali ko luka nzambe ko bondela nzambe pourquoi biso to zabwe nzamba pambola bino nzamba pambola Nazolo basi, ba cousin ya papa, ba cousine, nyonso wana manipulation. Un homme marié, une femme mariée, mais à sala kama kamu nyonso libotane lo baka yango za ko appliquer na kati ya foyer. Tu es une femme manipulée. Un homme marié, à sala kama kamboyo libotane lo baka na yango za ko appliquer na foyer. Tu es un homme manipulé. C'est la manipulation. Mabala manipulé. Ozomona mutu azozo moi si to azozo mobile po babisie linganoye te yaza bien linga te yo tiko te mutu azo boma libala po babisie boma libalo moi so alekisi zo moi si mususu boma libalo mobile alekisi zo mobile mususu me bande ko ngai o sali pe yango ozana service à nan. Où est le Saint-Esprit en toi? Oyebi ke likambo na osa les amabe. Mais pourquoi ozo sala? Sémence.